tokenda première fois place yango maman wana apesa biso poudre na bonbon abi avant bomata sel na bino boyemba bozwi poudre bopakoli bozwi bonbon ntango oyemba osisi bonbon wana natalaki sikoyo ke nga mama kufa papa kufa non mpe naboti te nakolekisa nani natikali kaka na mutu moko mobali nanga fiancé na ngai wana obikeli nota ndoki bokendaki toke nango mais quand on expliquer bien la yeba bokendaki après bafanga ke na boma yo c'est pour permettre pardon je suis jamais venu pardon Linda pardon papa nanga ebite ana pour vérité oui koyelanga pe na yeba te nzambe ne bozala bapaster bazalaka babondela mpo na nga babondelanga mpe papa na nga limbisa ngai ebeveni pardon okoma moko ya ngai pardon yango wana oye awa oye koyebisa bato nga nazwaka na mema toke ozwa succès ese oza mwana moke mpo nga na bando bengo wana kosimisa o bakisi ntango banda ozwa gaz oyebaki yango te oyebaki yango Sala juste ya bolingo pour na ba orphelin. Na Orange Money plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes que pleurent, avenir ya ba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Na yebiete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwa mina kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo na yebike nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au plus 43 681 84 11 84 09 plus 43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne. Chez Bissou Télévision,
chaîne oyo ekokani na yo. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission. Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble, émission d'écho. Ekokani na yo, ekokani na ngai, ekokani na bisonyo. Surtout, abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Bravo Jésus, cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Okotalanga na ndaku. Oleli, tu vas commenter en quoi ça lui m'a bengi même na téléphone papa chic maman weti prophète Eric ndeko c'est bien mais tomi tala kati na biso tomi zongi ça vraiment kati na biso bisika nini otobebisi bisika nini otoyibaki toyinaki tobomaki tosepwaki makila okomona ete makambo ebele tokosala omona osali yango na kati oza ignorante en fait oza ignorante oyebi tosali makambo mais art opozaki eke edétruire moto songolo pakala lilobaka oyo olobaki ka mpona moto kaka oye koaccompagner moto asala moninga mabe mpo olobaki ka ye pa lekisi moto wana alobi ya lekisi zela akomona via moto ebebi directement oyeba te yango tosengi na biso tomizonga kati na biso to confesser mabe na biso to ka repentance kati na biso kozala vraiment malamu mingi parce que Christ aza déjà na ba porte na biso na bandako na biso esenge na biso to milengela pamba te toyebi ngonga te tango nyonso to kotambola tala voisin na olobe akufaki tala noko tata mwasi ko soleil ne hier aza sous le lote papa leki beaucoup de gens oyo yebi batiki biso na sa mokilio nzela na biso nyonso o esenge toleka mais tant to koleka leka yango na malamu ozana likambo te banjelu baya bazwayo bamema na mboka tata. Voilà, merci beaucoup, merci l'équipe technique mobimba ya chez Biso Télévision, pourquoi pas à Elias Sinandoukou. Là je vois non seulement les certifiés, en tout cas coup de chapeau à vous, coup de chapeau encore nous ça vraiment ça qui toque ba image vous mona ba son qui toque moisa parce que derrière ça il y a de grands hommes au ba ça musala en tout cas que Dieu vous bénisse vraiment abondamment nzamba pambola papa Chic Mukadi pourquoi pas maman Lydie Mukadi bambote na bino bisike ezali na famille mobimba pourquoi pas Fatima Zota maman Sidonie Kalenga depuis Lubumbashi pourquoi pas maman Déborah depuis France na benga kae maman nazo benga maman Nzambe maman moko boboto maman moko bolama zo sala nga bolamo ebele en tout cas Nzambe na nga pambola amexa abatsa toujours ebele na oyo za ko sala pourquoi pas papa JP Mongo Ousmane depuis Londres kana yeyo noko ko sala ni voilà je suis passé sur le plateau nazana une dame autre mekaro solana eto yeba nini vraiment oyo ayeli biso vraiment na mokona lelo. Je dis déjà bonjour, soyez le bienvenu madame. Bonjour, merci. Vous allez bien? Non. Non. Et qui wapi? Ok, maman. Ok, le morning on arrivé na plateau ya Bravo Jésus. C'est parce que ya ça ne va pas. Ok. Na koma wana na nina yebona avo bandela nga lisolo babengi ona komwa na Maman Linda. Maman Linda. Maman Linda salani. Aza chantre. Oza chantre. Choriste. Côté nini? Na église. En église. Pour toi on a plusieurs sortes de musique hein. Faut préciser biso que musique chrétienne au sein d'une église ndo o émerge kuna. Oui. Ok. Ozali oza ojoua rôle nini? Oza soliste, ozali na cœur. Naza na cœur. Oza na cœur. Ok, d'accord. À part ça, oza msamso salaka? Ti. Nasala msamso sote. À part ka koyemba. À part ka koyemba na église. Oza marié? Non. Oza non marié te. Mais naza na fiancé na. Oza na fiancé na. Na fiancé na ngai. O na lingaka vraiment mingi. Ok. O na koka kosala ima bete un jour. Ok. Yango eloko etindi ngai na ya na plateau ya Bravo Jésus. Maman tokoki kopesa na Nzambe merci avant to solo là. Pas de problème. Okay.
totonde botondi kasi nzambe tata totiki moma oyo nasala loboko na yo tika ete manso tokosolola na esika oyo lokumu ezonga kaka epai na yo pambola bandeko nyonso to bakolanda biso bikisa bilenge bamama mpe bana na se ya loboko na yo Seigneur Jésus-Christ mboka Congo totiki na se ya loboko na yo totiki mpe este na se ya loboko na yo amen. Amen. Mama, oui, nazo yoko siko. Na ye na plateau po bosunga ngai. Nalandaka bino ba émission mingi bosungaka bato. Alors so bosungi nga te na oyeba te bana lisusu bosunga ngai. Naza na fiancé na nga na vivaka epai ya ba oncle na nga. Nazo orpheline de père et de mère. Ba parents na nga bakufa batika nga mukie na âge ya 10 ans je crois. Oncle na nga azwanga okolonga no linette na omono bientôt obangisanga. Merci. Merci. Tsano na nini? Ya limbisanga oui maman na nga olimbisanga ndenge na lobino kitsa linette awa pona na posa natala ko quand même boye ezosanga bien nga manette bangisanga ngai. Pas de problème maman. OK. Naza na manette parce que naeba ke loko na caché na ilongi na ngai. Ah na moni yo. Na moni yo mo awa. Place wana. OK. Na émission na tuno po ani bongo. On dirait ça ya baku, on dirait ya bitumba, on dirait totana ki mais tokena na likambo ye libiso. Et pas oncle na ngai na sala kaboy. Banda batikanga mukie. Donc koke kotekela bango ba mai, na sisi koke koteka na kena église, na yembi, tout ça na sala kaboy. Et quand vient na ki fiancé na ngai akomaki ko edenga pe. Na mo souffrance o nazaki nango pa oncle fiancé nanga koma ko sa nini moko finika ko edenga ko sombela ngelamba ko memanga boye na boye alongola ngai ba image wana o nazalaki nango na mutu nanga fikento yembaka naki ko yamba sœur moko autaka mboka sœur wana ibiti mboka aye na église akoti na église ba présenter ngai pe abiki il faut akoma pe ko sa nini ko yemba. OK. Na yambi pe bandi pe ko mema ko la kisa pe nde to yemba ka tout ça. Ah yo mto encadra ba choriste. Oui. Au sein de l'église. Oza nani cheftaine. Naza cheftaine na bango. Ya église. Ya chorale. Ya chorale. Ah OK d'accord. La sabango ba do ré mi. Oh là là. Nyoso wana. Mais ça n'a pas passé. Mutu oyo na yambaki ye. Na yambiye na lakisi nyonso. Polobi nango to koma lokwa ba sœur mususu ope baza koyemba ba cartonner na monde. Biso pelobi nango nzamba sa biso grâce to koma lokola bango. Sœur wana aye koya lokola bango bana mboka ba excuse ngai biso za biso peka bana mboka. Te biso nyonso to ba uta. Po ba parents na biso ba uta ba koko ba uta eza kaka terme kaka o nazolo ba po ba to ba comprendre lisolo na ngande auta village c'est ça. Merci. Chata na français. Merci. Auta village. Koya ye koya nzoka yazalaka na likanisi ya mabe. Ye la sœur. Ya sœur. La sœur ayebisi ngai que azana mutu moko boye soki bokei akosala bino boye bokosala nini bokofungwama makambo na bino esala nini ekende liboso nga nayebisi non ngai banda tobotama ntina komi na age oyo natikala kokota ndako ya nganga te ni na famille na biso nayoka te ke ya mama na nga nda akufa atikanga moke akota ndako ya nganga papa na nga akota ndako ya nganga ata na bahistoire nayoka te naki kokota yango te ayebisi ngai eza kisi te eza kaka juste protection. La sœur en question ayebisi nga bongo eza juste protection po kaka tofungwama toyebana abandi komemanga kaka komema ngai nga bisavo tokoma kasi place yango tokenda première fois place yango mama wana apesa biso poudre na bonbon moko apesa biso
abi avant bo mata scène na bino boyemba bozwi poudre bopakoli bozwi bombo ntango oyemba osisi bombo wana tozwa yango mpe komi mpe premier jour tokei totie tosali kaka nda lobaki na matina na scène na ngai toyemba na façon moko non incroyable ata mutu oyo azala maboko makasi na église abimisa adoration toka ya makasi nayeba te tokoma lokola baangelu bato bazowuta libanda bazoya na kati ya église boyaka mpona obwakela biso bambo mpona obwakela biso bambo ekomaki ya paster ata bainvite ye na église moko bofa benga kaka biso basere to accompagner parce que toke toyemba kaka bamona ke azala na bachantre ya bien invite biso na église moko quelque part tokenda toyemba voire même comment dirais-je baseur ya église wana balongo église na bango baya na église na biso mpona adoration à cause kaka ya adoration na louange nzoka eza biloko ya sese oyo ndeko na ngai uta village ayaki nango toke susu toke ko renouveler poudre wana na bombo wana ntango tokomi batuni nani aza mokonzi na bino na kati ya troupe na bino bino ete eza ngai ok lokwa oza mokonzi oza mieux placé ya kosimba nyonso parce que oza chef ten moi pa boya déjà ezalaki sute mpo déjà se na mema maka nango déjà okai déjà elengi nango c'est ça ntango nakomi apesi biso eloko moko abi eza napesa bino eloko moko bo eza mpona juste kaka mpona première degré na premier degré wana ezalaka soit papa na yo mama na yo mwana na yo mobali na yo nasala nango nini tolekisa moko kati na bango natalaki sikoyo ke nga mama kufa papa kufa non mpe naboti te nakolekisa nani natikali kaka na mutu moko mobali nanga fiancé na ngai wana ok nayebi te naye na bravo jadi mpo bolukela ngai nasengi bolimbisi nakoka kosala ye mabe te mama na ngai nakoka kosala ye mabe te parce que kisi wana bapesi ngai babi teke natele na biloko te natele wapi te babi kaka ke place kaka alalaka nazwango kaka natia na se ya oreye na ye ntango ya kolala bala moko mort subite ye tozalaka omona moto alali akufi kaka na pongi oka akufi na pongi nzoka ezala na barealité mosusu oyo bato bayebi te oyo nga nakendaki kodécouvrir yango ntango nakomi nazalaki mpe kaka nakisa yango kaka na saki nazalaki kaka aire mobali na ngai ngalala ati yango na motu na ye sikoyo du fait que toza mpe na préparation aluka aya asala makambo mobali na nga alobelanga makambo moko oyo no natikala koyoka ngo te oyo akomaka baparent na nga remplaçaka baparent na ngai oyo na 15 ans nayebaka parent te na 17 ans nayebaka parent te tina age oyo nakomi nango mobali na nga meki korelate nga histoire nayebaki ayenda atikala
moko oyo avi na nga sikoyo nga mo sikoyo komosala nga pasi oyo atikala moko ya vi na ngai naolinga susu na perdre ye à cause ya bacondition à cause ya succès tolobaka bongo à cause ya succès oyo nga naoluka na koma na perdre oyo nyonso oyo ayaki kolongola ngai na mutu na ngai ya kozanga baparent masie bosunga ngai pardon noka mutu na ngai ekrake eloko oyo moni na elongi na ngai menace ya ser wana menace nga makasi taka biso bato uta village to pakata bakamo nayebi te amenasa nga na façon moko ke amomona ke succès na biso ekoma okita po banda bapesaki nga eloko wana nanu nasali yango te pa mobali na ngai koyeba moko shite nde komenase ngai lobundaki tobundi ya kosakana te naloba disons abeti ngai abetanga makasi abeti ngai ok yango nayebi te nasenga mobali na nga bapardon ayeba place oyo bamemaki ngai pour ke nasala ye mabe nakoka kosala ye mabe te waza nyonso ya ngai. Ok, d'accord, merci beaucoup. Namoni place wana, mais quand on a la caméra bien, parce que aux autres ça moi il na caméra. Moni, siko yo zaina makasa ozong sate. Yango na lobi bana mboka. Soki pe kata bakamu. Soki pe ndenge ni. Na bunda na ngate, c'est na bunda na ngate. Et là comment en fait ça kini? ezalaki poussière moko boye bapesaki biso oza nango wana tambo nango te ozoya odenonse biloko ya boye falo oya nango na sac na yo ok sikoyo depuis ozo réussir kosala likambo wana te. Est-ce que vous avez sentir quelque chose sur le plan spirituel d'abord? On a se sentir à l'aise. Et le kozolo belanga ikakake na confesser. OK. Na confesser. Et le kozolo belanga yango wana. Ya na mona ki passe moko te ko confesser. Est-ce que vous avez attaque, peut-être na bandoto, c'est une question hein? Parce que déjà beaucoup de la place moko ezali ya bien te place boza bosale déjà hôtel dans hôtel wana boza surveiller donc on mo na tuni bongo parce que ça kana ba retomber moko sur le point négatif so ba pesio que ça la art moko bongo sali yango te en tout cas bato ana balobaka quand même penda que soko sali yango te na prévenir yo ke eloko songolo pakaroya est-ce que baloba na bino atelo moko te so ke bosali yango eloko moko te songolo pakaroya parce que bato wana wazaka na monde wana soki bapesi mutu eloko sali yango te eyana ba retour oyo ba prévenira bino biso ngai précisément ba prévenir kinga te. OK. Mutu siko abandai koya koyela ngai ba maloba wana eza la ser. La ser. Ayenda za mieux placé. Yende mutu amemaki nga kuna ayemi ba condition ba inconvénient nini ekoya na sima yango mona ka koma koyela nga ba attaque wana sina banzoto pour que ye azala l'aise. Ah OK. Moni yesu ko azaki susu à l'aise te. OK. Moni yango ya koma ki kozongela ngai. Akoma kozongela ngai. Sikoto on mona ke ya ozongela nga bongo vi na ngai ye okoma pe en danger. Yango na ye na bravo Jésus. Ça fait combien et ça l'est combien de fois quand bala moko na ndo linga ko tsane mobala lobela ko makamano tiki to essayer kiso. Tangu na yaki nango. Nga kinatia. Mobala lobeli nga makam na garda kyango. OK. Na garda kyango na baki ke soki na ngina tia ba maloba wana ezongelanga. Ezongelanga, siko na okoka ko perdre yete. Na mo so na perdre ye pe lisusu, ya lokwa nde na perdre ba parents nanga.
Mais est-ce que tu trouves pas que nenge oye awa oyebi te ke so oye awa ayebi pe makambo yango ozo risquer pour perdre ye, même si akokufa te mais o perdre ye pour na libela peut-être nayebi motema na ye te ndenge fonctionnaka mais na keno sur le point négatif est-ce que ozoyeba ke conséquence pe koyei kozala sur le point négatif nayebi bainconvénient ezala mais alimbisanga kaka azalaka mobali oyo azala na mawa na ngai soki ayokeli nga mawa alimbisanga mais soki ayokeli nga mawa te aboya na ye ngai me ngai nayokelaki mawa yango na boyi nasala ye mabe kita ye nde mpe bolingo epermettre oti ayokelanga mawa soki ayokeli nga mawa te ezalanga pasi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On a relaté biso en tout cas to bengaye. To bengaye, to eba, oyebise quand même, aux encouragements on oyebise vérité. Na kambo o sauver pour kokai pour sala no ngo, mais bolingo ne permettre au te au sala. Parce que l'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour oublie et l'amour est patient. Il est l'amour, la reste. Voilà. Tozo soit pause, moi mouké, to profiter la publicité na biso. Ah madame, wana on peut moi mouké, to peux sur ta maillot melo qui t'amute manatanda to ko sa papa. Et puis on se retrouve après. Merci. Sala, juste, y a Bolingo pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mourir ya bravo Jésus, nzambalo la apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo et pas ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Tout côté la sport nabiso, bon consommer ma produit nabiso les les canana chez biso télévision et que vous allez vraiment malin mingi nzambe nanga pambola. Bande konyo surtout ya soutien membre, soutien bravo Jésus. En tout cas, vous avez besoin comme un membre soutien bravo Jésus. N'hésitez pas à appeler Papa Chic Mukadi pour adhérer na kati ya groupe wana. Pourquoi pas qu'on kanisa aussi chaîne Nabiso chez Biso télévision. Nous avons vraiment besoin de l'isungi la chaîne Nabiso chez Biso télévision. En tout cas, au bengi Papa Chic pour la contribution non ya kosunga. Nous avons besoin beaucoup tant de choses. Nous allons pour ça awa. Au tout sami sunga, au tout sami kosunga ba orphelin, les âmes qui pleurent, n'hésitez pas, ya kobenga au soutenir, vous avez besoin de soutenir ba vieillard, soit kitambo, mingi visika na kendara, n'hésitez pas ya kobenga ngai, vous allez na posa, au soutenir ba
kana biso ezolekana awa ba SOS atwa nango ebele obengi pourquoi pas bandeko baza na hôpital parce que tolinga ko bando ça va descendre na hôpital pour notana bandeko o baza na kaya pasi et pourquoi pas bandeko o bazozanga mwa kiti mwa tol mwa bafle na église obenga mo sala nzambe sala tana nzela finance eza moko pe ya ko servir nzambe et que vous avez vraiment malamu mingi vous avez besoin c'est le terrain c'est le na bambou. N'hésitez pas à revenir plus de 143 81 0 0 27 303, c'est mon numéro. Au Bengingai, en tout cas, tu as contact. Maman Lydie. Linda. Maman Linda. Tozui papa. Juillet. Juillet. Papa, ça l'a ni l'église. Place au Priac. Azana une église. Mobali na yo, fiancé na yo. Azana une église. Tu pries en église monte. Ah, vous priez en église monte. Ah, ok. Il y a une église na ye, yo posa ne. Ah, ninge zala kaka wa sana une église na ye, yo pasa na une église na ye. Tangu bokobala na nde yo longo une église na yo. Ok, une église à papa ninge zala. Ah, moi je croyais que boza na église moko. Non. Ah, boza na église monte hein. Na titi doza na ngona passe oza na ngona ngana sengo sela nga kapela parce que na linga pena so papa komi a kota mais moi na ambition ezate parce que to sola no makambo yo yela ki awa peut-être na occasion mususu ndo royemba parce que na linga pena ba note wana sala nga bien amona ndaku na sala ngo na fola ngo la te na noyemba kala na catholique na tika oui kala na noyemba na chorale ya latin français na noyemba. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. S'il vous plaît, prenez place. Maman. Oui. Obengisi ngai mpona émission ya makambo etali chimie. Linda. Problème obengisi ngai intéressé moi si na ngate maman. Papa Fanda, naebi. Naebi qui a intéressé moi sinon au thème Fanda. Merci. Abengo na kombo na papa. Kombo na nga Babale. Babale. Kombo papa na mama baboti ya wana. Oui, kombo na ngai bienvenue mais Babale za musalo fina salaka. Ah ba surnom kaka. Non do baba. Ba mesana ni ko benga ngai Babale. O yebani penza makasi za Babale. Te nga préféré na bengo papa bien fait. Bien vu. Pourquoi to kima ba kombo na biso? Oh ba parents ba moti biso. Monsieur bienvenue s'il vous plaît ko ta chapeau na table wana petite table za pembe na wana. Merci. Pour que vous en laisse. Ah d'accord, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que to benga ki pour na makambo ya ba chimie ndenge nini. Ba mélange ya mambo belé oyo yebi di domaine mais ils allaient juste moyen kaka to atteindre pour ya. Mais bit ezalaki pena ya mote. Bit ezalaki Madame Linda. Yenda za problème. Parce que yenda za na posa sola na yo. Baza na makambo oyo ya bombeli yo. Oyo za ko ignorer. Oyo yebite. Depuis bozala na eti bovanda na ye, ezo déranger. Yango moni aye na émission na biso oyo. Amsusu bozala étonné. Toza chaîne chrétienne mais toza na partie ya émission moko tosala awa ceux qui mutaza ko se sentir za l'aise azana eloko moko boya anga yebisa mutu mais akoka oyebisa ete aza ko se sentir azana mwa culpabilité mo boto aza ko se sentir que azana mwa likambo mo bo ezo soye na motema azana posa yebisa mutu peut-être koki ko sala ngo nanda te bisika bozala passe beaucoup tanara mais a préféré ça lango awa na émission yango mo to benga yango wana les concernés à likambo ezala ki yo yango wana pesa son numéro nde to bengi en tout cas madame na otika yo o solana monsieur bienvenue madame Linda Esi na lobby déjà. lobby Esi na yebisi yo nyonso. te nayebi mais nalingi yo ndoloba nini po soyo lobi yango ozwa ngo vraiment ozwa ngo kilo nga na oloba na nga mais yo so lobi na ye
et toucher directement. Parce que ayo kamungo moi il y a fitir épouse moni. Que Dieu te donne la force. Il y a la même force au ça qui tente au solo là. Prends cette force là. Loba pour que se libérer. Oui. Tout ça bien là. Si tu es au combat, il y a pas de c'est un problème. Yo yé bien ngote. Yo na beke na une émission ba benga yo na loba ngona avoué na émission mo ki mo bimbe mo na ngande na osenga pardon. So ki ozwa place o limbisa ngai. Le problème ni on a limbisa o Linda. Wa bienvenue. Maman, ezata na mabemo oto linda salinga. Tina so Linda, eza problème nini oyo bengisinga na limbisa yo, oyo ko senga nga na ndako te. To epana problème. Na prépara ki kuya mabe pour na yo. Oui. Mais conscience na ngai et reprocher nga makasi. Et reprocher ngai ya ona baki ke na ya na émission na ko sengo bolimbisi parce que muninga na nga memaki nga banzela mabe. Mama nga banzela mabe o toyembaka na ye. Mama nga toke ko simba kisi. Kisi yango basengaki ngai. Amemaki nga na banzela mabe. Ah? Toke ko. C'est là. Linda. Linda. C'est en Christ. Oyembe na Nzambe. Amono likola cher. Oyemba. Donc bandi na place wana. Ameme wapi? Ameme toke ko simba kisi. Linda. C'est quoi? Linda. Non, moi je me dis naïbité peut-être et l'eau bengelinga na yuka yango. Obikeli no tandoki? Ah, bokendaki toki nando. Mais quand on peut expliquer bien la yeba, bokendaki après. Maman expliquer. Non, Linda. Oh, pardon, expliquer ngai. Oh, bengenga pour expliquer ngai. Après, Ndena komaki kuna. bokomaki. Baba na ngana. Bapesa nga condition na boma mutu moko. Linda. Donc, Linda. Bah, veillez aux hommes à Tabangomba. Pardon. Ah, non, camarade Nolani. Camarade Nolani, il y a un petit fléau. Camarade Nolani. Il y a un camarade Nolani, Linda. Naomi. Naomi. Linda. Tu as c'est Naomi. Et c'est là. Combien de fois on a pétition à Naomi, wana? Combien de fois mon toit ou Timboka na son pétition à Naomi, combien de fois? C'est là. Après qui? Obominani. Ma senga papa. Mais papa non kufa. Na mama. Mama kufa. Nde baba eke. Non. Ba senga ke na boma yo. Est-ce que vous permettre de me dire? Pardon. Je suis jamais venu, pardon. Linda, pardon, papa. Est-ce que vous permettre de pourquoi vous est vérité? Oui, mais qui? Boutique au Sambela. Mais à partir du moment où tu es sur l'église, t'es papa. Non, mais maman, est-ce que vous pouvez le numéro? Papa, s'il vous plaît, yokana nouye, pourquoi raison? Yokana nouye, papa nangai. Poussière, moi, comme on a tient à se pousser là, pour que ce relali, aux sibit. De façon que y a melangai, ma parole, oh, le melangai. Le monde a moins été dans le comme mayote. Yo remplace ma parent nanga. Habité. Ah, n'avouez vérité. Oui, quoi, il a un peu, non, il battait. Nzambe. Ne bozala, ah, ma pasteur bazala kat. Ba bonde la ponanga, ba bonde la ngape.
Papa nanga limbisa ngai. Beveni pardon. Okoma moko ya ngai, pardon. Okamplacer ba parents na ngai. Linda. Si camarade no akosi okende nzela ngozaki mwa moki. Yebisa ngai. Donc ba préparation nyonso nga nazosala mpo na yo Linda. Non. Kolimbi soto te. On a besoin de camarades. Problème ezali yo na mwasi na yo. Non, bimisa camarade na kati ya makambo no kwa ba. Na bengo atandenge ba a bengo ya bienvenue. Ya bienvenue. Bimisa nani nanu camarade na kati ya makambo tala ka ndenge mwasi na yo. Nakokite. Papesi ekisi yango mais akoki ka te ko sala mabe bolamu eleke bele ndo koma nyonso na ye. Ngana lingi quand même trouver quand même place dans mutema na yo ko libisa to ko libisa et ko dépendre ka na yo mais vanda ka soka limbisi ngai de la vanda lingi ka ande osola na yo ka emawa comme mo pa basa nzambe baza oui mais aux en église bisiko sambela il faut ceux qui pasteur no rezo makanza kolanda biso tote mais il faut rezo kaka na nous ko bando là où tu as commencé au sein de votre église pour édifier pe bato so bato azota la bino oyebi ke oza chambre embara. Donc, et qu'on qui peut bouleverser l'église, des choses comme ça. Ce qui ne quoi comme à kota, pour que toi bani to kogi ko sala, il y a bienvenue au kolo bani, il y a bienvenue. T'as la maman Camille. Linda. So qui ça vous a? Da sak nangai. Ozotambola nango. Tambola kinokole nango. Na bokenda tikola la café pour no tsenka na se ya camarade no na ya kufa te. Il faut tata na ni camarade no ya kufa. Parce que nga condition ezaki baba ki premier degré entre papa na yo maman na yo mwana na bali. Ngai bienvenue na kufa. Yango na boyi okufa papa na ngozo comprendre ndati la boyi okufa te. La boyi okufa. La boyi. Yango na yo koloba na plateau. Nini tindi yo. To ngela bomo. Nini tindi yo Linda. Nini. Mon amour nini. Faut na niveau. Et ça nini Linda. Mais ce que tu tambola na kisi wana bongo okanisa nini so mona kisi wana pourquoi pas ebo bundena camarade na yo ayebisa ki quand même nenga zoka bongo ke camarade mutabena saki ya ebisa ngaki nenga bandai koya na nzela akoya ki sala karsi na mutunda koya ki azate suna shock moko na likolo na oyebisa nga bo eza ya nini babundena camarade ne ser Naomi. Senga kapuni. Poka na bomba yo. C'est vérité, on a vérité papa. Non, ce pourquoi benga na taputé ce awa ndena limbisa yo. Nanda kuso yebisenga na kuka kolimbisa te awa ndena yo limbisa yo. Ya Linda. Linda. Papa aime ça monnaie nanda kukuna peut-être taka ningo ganga ngakuganga nokute ningi singa. Ena kimat. Sukuta banga ki nanda kukuna peut-être o benga na ye tout a kuto so ata yo kaya ta 2-3 minutes. C'est nini match. Sukuna ngoro bete ba patch ngoro. Après kuna olimbisela yo, za no ndokia vila ngai. No olimbisela nini? Yebisanga na Linda. Pardon. Apa misala mabe. Pardon. Eza enfouissement. Konti mamutaza chantre. Aza na amata bangomba na zo yoka ba vieiller ba retraite. Opesa ape prophétie. C'est tenga na so luka kaka na luka ndenge nini na koki kosunga papa alimbisanga kaka si te yo na so lo nyonso wana te na prophétisme alimbisanga kaka ma chérie madame Linda eza enfouissement omoni diable ayaka pour détruire dérober biti ya diable yango wana alinga tolata nature ya Satan tolongola nature bonza momo tio bane ko zana ozo yemba wana alobi te yo zo yemba bien te il faut yemba batu batonda il faut yemba batu bayaka aso memo ka okena ba penser ya mabe arotielo pe kaka nyoka pembeni na yo arozala kaka po nyoka zaki musika ya jardin de dente
nyoka osalara wana serpent wana zara pembeni wana po ayebisa ko somona ndeko wana te mambo azosa osomona kingani te nenga azosa yo pe faut ça la bongo osomona te c'est comme ça les diables bisika no sotoza ya bienvenue il y a toujours un diable il y a toujours un serpent o biso moko peut-être to ignoraka na ba conseil surtout ba conseil nde yaka koboma yo moyo kati na jardin neni okazoba est-ce que nzambe pa loba ebo okufa elonga ne ba yebisa ki eti et pas loba na ngate keza kisi aba na ngeza protection mais okende pourquoi pour na nini pe oyebeti la kinga ite pourquoi linda pour nous yebisa nga ite ke tala camarade nga lobi boye oyebisa nga te nini mama chérie nini konfio linda papa ya motu ezali to lukanzela nzambe pour parce que ndo ozabo ti bazo chabo déjà bamona kele kitalatala bamoninga bamona kinga kasi olobi toza basala nzambe te oza à part dans un journaliste oza devant une servante dédiée to luka to eba ba détail pour to eba neni to sauver papa. Ok, koya oloba vérité, c'est bien. Mais ce qui te landeli yango te na prière. Diable a na manière nyonso tout soit tu yoko perdre vie na yo. Pour opesi sacrifice ya muto esengela to pesate. Yoko leka na place à papa, mais papa kuna atikali ya kokanga nyonso ye ko marcher lisusu te parce que otiki ko ya ye identité na ye kuna na monde des ténèbres. Bazo contrôler papa yango moni na tuni yo bongo. Na tuni yo pambati. Abimaka ande na bassin. OK. Ngai. Sina kufitima. Te ko déclarer loi te loko ko déclarer loi te ya malobo eza makasi ko déclarer bongo te fa lo bakutu nga na okufa te ata bo bimisi nga na bassin nga na okufa te ko déclarer te ke na kufi déjà biso to sola mais o ezo lekana na monde spirituel mususu to yebi te il faut to ça attention na malobo tozo bimisa na biso. Ce qui maman a commis à kota pour que tu aies une togi sala pour na luka solution. Il faut que luka papa bimana kati wana bisika boke ko tika ina hotel. Excusez-moi, so mo net na so ba mabena o ba mabete. Na so lo ba pour na récupérer papa. Okoki ko lo ba vérité, oui, c'est bien. Mais ce qui ba landeli na ba prière pété. Vérité lobi et sali loti. So comprendre. Il faut boya bo expliquer biso. Bah, détail sur détail. Maman, bonjour. Bonjour. Ah, nga na bangi so te menga bolingo kanganga. Na moni bobenga na yebi petit na likambo te. Ah. Tina likambo fanda kasi. Nde na vanda na yebi tina likambo te na vanda. Ah? Na yebi tina likambo te na vanda ndeli. Non mi yo yebi likambo te. Likambo ni na yebi. Yo yebi likambo te na. Ah! Sœur, olingo bebisela nga libala na nga pona nini sœur? Olingo bebisela nga libala na nga pona nini? Nini yango koloba? Sœur, na miyo memi nga te ke kosimba kisi na boma mobali na nga te. Te mama zela, yaya yaka. Fanda non, pardon. Olika muni na oyoka. Fanda. Na boyo umara pou. OK. Yaya zela pardon. Madame Linda, pardon, c'est là. Maman n'a pas si on botte. Botte, maman. Yonde sœur Naomi. Sœur. Ok. Oyebi sœur. Naebi. Oyebi est très bien. Naebi bien. Oyebi pende ko. Naebi mobali na. Mobali na ye. Kasi. Sikoyo. Makambo bi mbale bo sala kesa yo. Ayebi sibino ko sali kambo. Amte kwa te. Na mungala ko. Ah, oza mungala OK. Na yo kikaka sona yo wana. OK. Oyebi makambo sali na ndeko te. Na na likambo ata moko te. Ta moko te. Na yebi yango te. Oza sûr. Pia izana likambo so abata ko yebisanga. Yebisa kasi. C'est Naomi. Nani maman Linda Fanda. Maman. Combien de fois yo na pétition na mwasi na? Papa mwasi na azaka mwa mke bona kange. Ah? Azaka mwa na mke. Azaka mwa mke? Na pétition combien de fois botambola bino mibale na ye?
ngai na pétition combien de fois bienvenue ngai papa za mwa mkete pour ngana ko twa keto bima aza mwa mkete andima to tambola na OK ozoyoka Linda bienvenue non le baka non batuni vérité le baka ça yoka vérité ya de le côté c'est yo mtu memange pa mama na opeka biso succès to yemba makasi na église yango ano ye awa we kwebisa bato ngana zwa na mema to ke ozwa succès est-ce oza mwana mke po ngana bando bengo na ko simso bakisi tango banda ozwa gaz we baki yango te mama yo baki yango Pardon, papa, tika non. Pardon, s'il vous plaît, papa. Même la moitié n'a pas qui peut admettre que kuna. Ah bon, Linda. Oh, est-ce que y a moi na mukia pour ngana simba ina ko kotsena nda kwanga. Andima ka ba peso mo weba ite ke mbonga boni. Ya ba condition. C'est Oyeba kite. Siko mama, fanda non, pardon. Bo fanda non, pardon. Mama apesinga kana moyena vendre zaki. Oh, siko to trouver solution de. Ya zwimo azo gagner avandi kimanga ba betanga la pimbo butu. Il faut pas faire ça mbeka. Ngam na ke na ko zoe. Il faut pas faire ça mbeka. Ya ba ka bimbe kwa ndimi apesa. Mama Siko dans elongwa te kolongwa te tikalika abo. Il faut ba solo na mobile na ebia ba luka solution. Linda. Soué. Mama. Maman, maman, s'il vous plaît. Voilà. Maman, Linda. Tu sais nous reçoit nangai. Okende nanga. Pardon. Okende nanga. Moi je bokata kana poussé. Bokata. Solution nous reçoit nangai. Solution ni yo reçoit nanga Linda. Olimbisa nga solo bilanga kaka bosi nanga na limbisi yo. Siko kote bokende. Nzambe pa ko limbisa te. Kote bokende kinga na okufa kasi na limbisi yo nga na okufa. Bon. Est-ce que on fan? Est-ce qu'on kufa? Mama fanda te akufa te. Wani eza ba intimidation satana. Akufa te. Papa akufa te. Bangala bazala ndeboye. Te to sara bien. Mais ça kaka lolenge kaka ya moto na lolenge na. Na maka bien tanga bisanga za pende kuranga. Yo mungala. Ayo posa mungala. Iso na iso mama ngende kuranga pe. To la moni kende kuranga pa une orchestre ça nini. OK. Yo baba ke parti puis ezala nango partout. Na moni kende kuranga na za ni mpanzi to za la sika moko partout to kende to za na nzoka za makambo mabe na ibaki makambo mabe za nango na katite. Bon, na minute on a stade au moyen ko condamner au penda plus cesate parce que son obina condamné yo awa et ko sala mabe parce que na lo lengo ozali comme dia mama molimo to lukano solution sur le plan spirituel et papa bonjour papa bonjour l'homme de Dieu prenez place papa merci maman osalika bien loko kotipo et mon aromaki na lingina lela makele ona bina miyela nanu kabuni ezoleka likambo ekolekana ayo kela kamawa nzambe ne pa kela kamawa papa na sala ki mabete na ndimi na voué ke lingana baba mobali na ngai na kisi ba pesa ki ngai mais la sali ya moté na mona place au singele bolimbi sezate yo na plateau. Le plateau, ne sais pas mon limite qui s'il vous plaît. Ah, Nzambe. Tikela ton na papa a somba kimia maman. Maman Linda somba kimia, ya bienvenue. Na bingo kandenge mama Linda obenga yo. Na sepeli na ibengeli wana. Sois kimia ya bienvenue. On fait lino moni oyo. Papa Thomas.
mais kuna tuno ata boni etonga te boni makambo nyonso nayebi ke nzambe aza au contrôle nini okoki koloba mpona bandeko? Merci beaucoup mpona maloba opesi nga mama Wechi. Eza pasi komona jari ya makambo boye ndenge bato bazosala na mosala nzambe. Or ndenge balobaka nzambe anuna komona nzambe lokola tata koma mpaka o mais or il est unique. Azaka ndenge azalaka uta ebandeli ti lelo azaka lolenge wana lolenge banda koboma na moto akopi kosala ngo mpe lelo surtout mpona bato baosala na mosala na ye. Nakoloba boye nabandi na papa bienvenu. Papa bienvenu nayebi ke likambo eza pasi koyoka eza mpenza pasi mingi me nakosenga yo obatela kimia. Est-ce que osambelaka? Oui. Tu sais église mona ana église ni place asambela basambela église mona mama te. Merci beaucoup papa bienvenu quand même osambelaka mais lokolo osambelaka nakoyebi so boye soko ondimi nde yango mpe epesa pouvoir na nyonso ozoki ezoba. Jean 3:16 elobi boye nzambe lokola alingaki mokili apesi mwana ne Yesu Kristo mpona oyo nyonso akondimela ye akotikala akokufa te me akozwa bomoi ya seko na seko. C'est normal on se retrouver que ozaki déjà mbeka. Je crois bakoma déjà ko commission déjà na hôtel pour batumbao to balekisao. Mais à cause de l'amour par rapport à jour, je crois que nzambe lokola alingaki mingi ozaki inspiré jour wana oliesa mwasi no bile ya bolingo lolenge mususu par rapport à ndenge bozalaki nde yango esalaki épargne choix. C'est par là nga na koyebi so boye obatela kimia tokosambela mpona yango okotikala kokufa te parce que ndenge Bible elobi ke oyo nzambe asimbi na maboko moto moko te akoki kobotola ete litoi na ye eza ya kozipama te mpona koyoka milelo ya bana ne to baposa ya bana. Papa bienvenu garde kimia nayebi ke ata après émission nde tokolandela baprocédure ya prière nzambe akosala nayo okotikala koleka mbeka te. Voilà. Nde na profite na yango koloba ke komisa nzambe quand même lokola mama apoti courage ye koloba parce que ezalaki moko déjà ya nzela oyo ezopermettre ke ozala détaché na kati ya hotel na bango bisika balonaki yo. Na koloba na mama nzambe basangisaka ye te lokolo ndimaki okota na kati ya elanga na ye tikala makolo mibale na kati. Bible elobi ke il est un Dieu jaloux alingaka te basangise na banzambe mosusu olukaki succès oyepa nzambe tikala epa nzambe ye moko ayebi omoma porteur oyo ya kopesa succès. Mais sikoyo yo olobi te succès ya nzambe eza moke nga funa luka tobakisa lisusu soki ya bambikudi soki nini lisusu wana en tout cas biloko wana nde yango nde atiraka kanda ya nzambe likolo ya vie ya bato parce que ndenge balobaka nyonso tosalama efutamaka awa na se toyebaka te peut-être tokomona génération eleki oyo elandi mpe eleki nango na kimia me réclamation ya hotel oyo botongi lelo eye koréclame ata na 3e génération moko de continuité à continuité nde ozomona cause ya bato ebele bazosouffrir lelo me bazoyeba te descendance kote bauta ezalaki babiloko moya nga na kosenga no boye lokola oye awa nalingi ke oya nzoto makanisi mpe molema na yo o abandonne biloko na yo parce que nzela ya solo eza ya Yesu yaka sikoyo mobimba na yo koya te par rapport yake na ye kaka me mpona koluka succès nazwa yango na ndako moko boye oyo soki ndenge nini non bwakisa yango oleka na nzela délivrance par rapport ya baceremonie bosali
nzambe akolimbisa yo et au continuer chemin na ndenge nzambe akoponela. Voilà, merci beaucoup Papa Thomas, une très belle conseil de votre part. Je pense qu'il y a bienvenu. Eza pasi, mais non c'est ngano libisa madame. Eza pasi non c'est ngano libisa madame. C'est vrai à kenda ki akoti banda kwa nganga mais kanisa quand même atanenge a épargner yo. Parce que tambola pesi papa maman so aussi ici qui soit na oluka moyen après awa opesa ngo Papa Thomas. Tambola nango eloko dingite, ça sert à quoi? Ça sert à rien ko troubler au. Mais ezo senga yo le kana délivrance nenge Papa Thomas leki otika makambo wana nyonso tu papa kanisa otala ba réseaux sociaux au mona rappel nenge zala babi pasteur moi zala ndoki ayo témoigner ki ndoki ne sili moi musimoko basimbaka kisi asalaka boy fimora tambolaka bien te asalaka boy, c'est-à-dire que olanda ba témoignage wana babongo wana rapé ya solo basaleli nzambe pe na ndenga solo eza lokola nani oyo mama bis ngape na témoignage papa poso mona awa aza pe témoignage ndenge pe ndeko aleki lokola témoignage lelo na vie na yo, c'est-à-dire que esenge na yo olibisama et oza malamu mingi bo continuer chemin na bino bwana venir mulai nzambe nanga akozanga te mama ko brisker papa te hein ko brisker te mwana nga sabwe sokele ba kaza na posa pardonner ote alinga bi et puis soit na posa pardonner ote alinga saka eloko moko bo tito loba bo soit na posa pardonner ote ata musala nzamba aza alinga loba na boyi pasteur parce que aza libre. Mais tia fandi kimi ayoki biso, c'est que quelque part dans son cœur il t'a pardonné, mais on peut pas te forcer tout de suite t'es kasi koyote. D'accord? Tout sur la pré-émission. D'accord, merci beaucoup. Tu n'as profité peu d'un ce message encore. Ah d'accord, vas-y. Par rapport à Makambo Tozanamo. OK. Je crois bandeko ba koki constater ndenge to komi na moi problème sur la ligne la émission to komo lexa mikolo to komi na problème moko ya suffisance ya ba matériel. Ah, le to sala échange ba micro. C'est ça. Et ça pensa ba lampe parce que ndenge voyage to kendaki ya Bashi, on a pu quand même ko perdre moi ba matériel kuna. On a perdu les caméras et puis ba micro de parler de na zone ensemble là oyo. Parce que ici il faut tout la seka mbela parce que émission toujours ko kaisus ko produit ndenge sécurité parce que tout kelika moins na deux caméras, troisième caméra où eza awa to koma ko louer peut-être bande ko ba éviter et senga il faut tout le bango to koma ko louer de par là ils senga ndeko o nyonso ya mutema malamu oyo bravo Jésus peut quand même y apporter un plus na kati ya vie na ye et apporter un plus na couple na ye pe na musala na ye tout na bosenga ya lisuki na yo par rapport ya matériel toza moni toza na lumière ko pesa biso micro caméra toza maboko ya kofongama pona koyamba lisuki na bino parce que bravo Jésus c'est comme évangélisation mais na manière mususu na manière tozo ke na c'est ça nde yango toza na bosenga pe ya nyonso za na posa ya kobwaka libanga na kati ya musala oyo akoza le bienvenu pona lisuki na ye. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé. Merci beaucoup. Nabande konyo surtout balandi Papa Thomas na bokebi. En tout cas, nous avons besoin. So bolandenga bien et bande l'émission. C'est comme si tous allez penser mon. Tous a besoin vraiment un soutien. Vraiment ba matériel tous a vraiment besoin. Talara chaîne na bino bolinga to defa caméra eza kito côté maman moko tout ça ba papa moko tout ça ba kuna ba micro ba msusu omona batu ba yebo famille 5 personnes 6 personnes moyen okota bango ezate parce que ba micro est insuffisant boye batendeni bokoki ko sala la présentatrice azana papa Thomas ko intervenir maman wecha koti prophète Eric papa chic mukadi donc tu vois photos en ba micro et belé cause la maman malamu. Merci beaucoup. Merci à maman Linda pour la vérité nayo. Ya bienvenue en tout cas Somba Kimia bosolana Papa Thomas après l'émission. Ce qui Christ azongite ngana bino tokutani mbalasima que Dieu nous bénisse. Merci.
Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.